côté akana na alobi ozokisanga pota tout ça bon likamote na tata na ye alobi likolo ya kanda wana écran prophétique eza lukuta likamote lite akana mais na otika sute na tikilo bato baza côté ya bawari oyo baza côté Afghanistan ba côté na kati oboki musika boye akendeka kuna polite akanda déjà nayoki lisolo mutu mwanga sombele voiture pezinga voiture na vandi nye ke bata muzunga moko mais lokolo finga nga yango na siliki lokolo fingi nga yo lobike na yebi goza sportif ya solo po bato ebele wa moneta muzako c'est un bon sportif il faut un prophète il y a mi ange mi démon comment ça azana bonzambe ya 5% azana 95% ya ki démon mi ange mi démon azana moi parti ya bonzambe après na parti ya démon po tisiko na nzoto ana ba tatouage satanique na nzoto na yo omona kyango fimo atindela ngango na bite so aza mutu na ye atindela ngo ya ba 1 mois photo na ye photo na ye siko to lopolele na boy oh siko ya moi iye moi se wana zwa ezmo longola zemi azobota te danseuse nini danseuse moi ok c'est bon tout ça donc aye pa nanga tout ça oh depuis ba longola zemi wana azobota soute fonga muta responsable tout le monde nous les soutenons mais bon c'est normal ça chaud nae et à droit nae na petit nae pe ko ça moi ba chaud pe azwa ba vie ba tu peux pas mon nae qui azana bon moi bon c'est pas bon mais ayebi ke ya ko ça la honte oté ya ave champion du Congo na tikile bonheur mais domaine o yanga kotane ato bah ça défi dans zambete nzama ko longolo na mokili au moins depuis lo sala nandimi peut-être qu'après pasteur mokisi lo ba tu na yo ba na mais ba pasteur je ne sais pas mais à niveau n'était abiso boité bongo tsiko moto na nango tsiko ute pan po ya lobe na sila bon moto tsiko ute et puis na musalata voilà ceux qui n'ont pas kisi n'est pas basarata beaucoup n'ont top na Congo à ils ont attribué l'équipe sauté mais je m'en fous de ça donc Ganzambe n'a élevé Jésus n'a dérangé était yenda côté linga tika bato na ministre de la justice aza parquet Makambu. Aïe, top, abonnez-vous massivement à la chaîne Tokos Balinda TV. Toza awa na Balinda TV. Vous s'abonnez massivement, on est là. Balinda TV, abonnez-vous massivement. Talana kumba kifunda ya susi. Ya kulimbo na nyokuma kuyukuma mote. Balinda TV. Bienvenue dans notre chaîne Balinda TV, mes amours. J'espère que vous allez bien. Merci à nos abonnés, naba obesi basabona. Merci na bino nyonso. Merci na ndebo yambanga na banda kuna bino donc na kota pena na vanda et ça la bien ndebo tala ngala patron de Balinda TV Francis Kabalenda. Donc to pesa ka na ndenga chaîne babi émission gaz na gaz et koya na mambo kitoko pe eleng. En tout cas lelo na yambeli bino pasteur Denis Les. Donc pasteur o arope sa maman internet donc on va comment benga pasteur wario donc bam super obenge banzo ito comprendre internet ngani donc partout au kende au monde en pasteur Denis Les nazana awa bozala branché bolanda biso émission na biso ndenge zo kende en tout cas et rozala bien makasi pour que zala yé vraiment émission zo pelara moto na biki za dégâts voilà avant la présenter invité na ngaya on peut ça merci à moi yo 50 Montréal hein babi moi c'est un bon belé donc on a bien double poche pourquoi pas Tania Zolana ma compie d'enfance je t'aime beaucoup na bo santé mérite point ça la poupée d'or donc bambo te belé voilà na mbasco pasteur nanga boa tarde et bonjour maman bonne santé papa non ça va ah ok na sepeli malgré yambio na boa tarde limbisa lang kaka nde tellement nazana nga mutu angola et moko biso to mesana ba boa tarde et to pesa ka boa tarde bon merci boa tarde ngolobi et nyelo ba donc bon après-midi merci tu go réponse d'année obrigado boa tarde merci za obrigado merci beaucoup 2021 au côté ondeni Bitumba. 2021 Mokat. Bitumba na Mokat. Pour na oluka conquête à Mokat. Facilité.
2020 na banda na 2020 retour na ngai za 2020 siko za possession mboka na ebe na zo mboka ngai nde na tikela kango na yo zo mboka donc ko récupérer vraiment Congo na moto amakasi ko récupérer Congo vraiment pasteur to lobela mo muke pour la spiritualité makambo spirituel bino nde boye barango mingi to mona pe makambo eza ebele donc écran prophétique. Écran prophétique, c'est quoi? Écran prophétique est un niveau spirituel, moi au niveau où Nzambe appelle ça la basali nae. Na kati écran, au monde a maramo clairement, au monde a précision et le roseau l'obéo salema. Donc c'est le mot précis. C'est-à-dire na on a distinctement clairement, flouté. Pour l'homme zo monde a besoin de précision, mais on a ce que on a clair. Bato pe baota la biso babi tout na écran prophétique et mon nini pour le sport na biso comment pour le sport est alligé nako prophétiser sur sport sinon organiser bato bana nako kene na wana mais ce n'est pas G basala hasard G sport ballet basket bilo c'est ça sport un sport c'est un loisir Dieu n'entre pas dans les loisirs ce que pasteur peut te moni peut toujours rappeler mingi bazo prophète donc na to longola comme pasteur to bano benga prophète na la pasteur te on a prophète oui pasteur ezali moto abatela bampate nana ba pasteur l'église bango so ngana l'évangéliste a gagné apôtre a établi docteur a vandisi batu yende azo batela bampate l'église donc ba benga ga ndengo na pour l'église mais logiquement ngana ministère prophétique na prophète mais au sali tant moulayi aux sala musalate pourquoi nazo sala nazala ginde na nazo travailler dans système moko ya sous-marin tango moni Jonas babwaki na mai à côté na se mai bato bakanisi akufi or yaza ko se ressourcer na se pour permettre na pesa trop na Congo na monde entier na tamboli na sai babiloko ebele j'ai fait plus de 4000 et quelques croisades 4500 ou 700 croisades na monde trop jeune de 14 ans tinde na komi boy to ça dit trop de croisades et belé nzoto pe ekoli faut que ça la repli stratégique pour oluka comment maintenant na gérer sous avec maturité gloire nzamba pesinga c'est qu'on a côté seconde gloire yango moni na kendaki ba tourner libanda na tala na mi mettre en doute c'est azananga tango nzamba montinga azananga mais alobi na kende koyokanga nde na gagné bando na yoki pendant 6 mois après ça ba nouvelle orientation avec banje et yango na ye nde yango zoka moto wana ça dit outi na prière voilà ok tout le monde a pasteur comme bengo pasteur warion binani pe lité ya kanda siliki avec olongoli na place na ye o remplacer ça na koti que la na koti que la pasteur lité ya kanda tepo bana na ba bien te kana na yebi alobi ozokisanga pota tout ça bon likamote na tata na ye alobi o likolo ya kanda wana écran prophétique eza lukuta likamote lite ya kanda mais na otika sute na tikiloka bato baza côté ya bawari o baza côté Afghanistan ba côté na kati o boki musika boye akeneka kuna polite ya kanda déjà na yoki lisolo mutu mwanga sombele voiture po ya loba so ba pezinga voiture na bandi nye ke batamuzunga moko mais le finga nga yango na siliki le finga yo lobi ke na yebi ko sportif ya solo pour ba te bele wa moneta mzako c'est un bon sportif azali na école ya Turambomba maître Turambomba chef de sécurité na ya on a fundi na bi non maîtriser élève no abi comme physique ti to molimo simité comme physique alors tika nga na renye ata moi 3-4 ans na ba warrior totala totala pona calmer yo diminuer na luponga na sombelo voiture ozo yo diminuer na sombelo voiture so yo do continuer ka pour le baki ki so ba pesi voiture ici le lo ba sauter alors na ero na peso yo siko yo ba mo bandi ko o tsanga mbeli alors moi na ko banga yo siko moi te ya lo ba tu dois continuer sous makasi ba te se voiture moto ko ya lisu ya makasi allez là effort il a passé le proverbe voilà là ni comment nani ok poto nani la lela l'été a pété bangwana pasteur John na yena nani wana en tout cas atana vandi na ndako na kanda so de découragement so na yoki ba omi balé wana vraiment vous avez mon soutien ok
OK pasteur siko musala ezokende ndenge nini non musala yali to moni kitoyoki ke oye mabe donc c'est que ngo bana ko prophétiser donc ça pour les zongi na niveau éclat prophétique miracle les zongi ba délivrance à haut niveau maman donc na zongi yango chaque mercredi vendredi j'ai dit na 16h toi na tapis na seka to le lanzambe kana se sauf dimanche na 8h ne toujours va na ba kit pour l'adoration mais le 28 déjà premier sorti nanga le 28 le 27 le 28 le 29 nde wana nde siko sorti ya liboso croisade à liboso na arche pendant 3 jours na tapis et puis to clôturer en dimanche donc après wana na bani ba tourner à ba commune après na bani Massina stade de Massina na ye na Vélodrome na ke Tata Raphaël na fait na ke chuté na Martyr le 28 vrai prophète faut dans la ndenge ni expliquer biso na vrai prophète po to yokipe e fongi azolo ba trop na kombo na yo tozoyi ba te il faut un prophète il y a ami ange mi démon. Comment ça? Azana Bonzambe, il y a 5%, Azana 95% qui démon. Oh, ah bon? Oh, donc il y a un pasteur, donc il y a un démon. Moi, qui démon, mi ange, mi démon. Azana, moi, parti à Bonzambe, après la partie à démon. Pour tout ce qu'on a dit, on a un tatouage satanique. Non, tu as un si moi, tu as un habité sur un moutonaï. Tu as un mois. Photo naïs que tout le polélé, na boy. Oh. Tu vois, moi, c'est un azouangwa. Il y a un pasteur, c'est que. Ah. Il me t'a dit comment. Oh, mais abi mutunaïs, c'est pas tu vois la sani. Donc, ma camarade va continuer à battre. Na évité, na ébi nangate. Et puis, à la problème, on a dans 16 mois, on l'a zémi à zobotate. Dans 16 mois. Dans 16 mois, ok, c'est bon, tout ça. Donc, aïe, pas nanga tout ça. Oh, depuis que l'ongola est zémi, on a zobota souté, faut que mon responsable zémi. Ah, donc fait que tu as l'ongola zémi. Mami balé, alors moi ça va on zémi. Mais ça n'est pas bien pour ça. Non, on s'en mêle là-bas. On te parce qu'il faut que tu aies la ngambongo yazo lukaga wana na banda kwa batu na na TV soit pienga offrande. C'est bon. Il y a un problème na batutu, un problème na ba passer tout, un problème na prophète Condé yaliloba. Un problème na batutu. C'est pas un problème bon impact. Mais yango na côté mi démonte. Côté de moi, côté on est à Makassi, 95. On a 5% bonzama. Abandaki na moi 30. Sur la Kitty. Oh, 5%. Donc Kitty c'est la Kitty c'est il faut à 5 pardon. Pas ya bateau ya fingi et puis à l'objibé sur la Bible Nzemba okufa. A prophète ya mokolonie. Ah. Michael Jackson na biso Afrique yage de Goloba. Oh, abi donc ya linga bimisa te c'est que wana jiba obimisa abimisa. Abi okufa ngana biso jiba bimisa. Ya Michael Jackson en Afrique abimisa. C'est quoi bino ba pasteur. Abimisa nzemba pe ba 10 ans pe ba 5 ans. Ndé Michael Jackson a sala. Mais boye ba rapper mukolo muta okufa. Non, si esprit de mort ezali au monat. Ah, soki au mona ke au mona ngono. Do payer pena mona ke esprit de mort. Il y a monini. Elo ni amoni. Yango kasto zela, na biso jibe abimisa. Juro nga abimisa si alenga to sa prière et puis total abimisa ngo total place à okufa. Défi monene. Pasteur to lobela un peu to kotana na côté ya pasteur Marcelo ndenga zo critiquer ba église a critiquer une église kimbangiste après côté sur na catholique pona yo kolobani na makambo bon ala spécialiste à biloko il y a des provocateurs ala mutumo wa bongo kaka ça style là mais ya mabe on a kotana ba kimbangiste mo pe na ba kanela ki nga esi ba non à lobby les opinions mais ça m'a bien pour poursuivre ba catholique ba tout toi là ba église bana banena bané tu n'es pas obligé de critiquer leur jugement leur façon de prier yo za muto arrivé biso pe côté pe berere belé donc si atato ça chapelet te atato ça na nete mais ya berere belé homosexuel pe basé belé l'église de réveil et belé au moins ba te wana ba homosexuel to yebi bango alors donc atika ba église wana tranquille ateya ndenge ya teyaka c'est un bon prédicateur c'est un très bon prédicateur bon biso toza ba to Jésus biso za ba prédicateur au même moment ba bousculade ba miracle ba loge belé biso dia ba nzete betela kaki mais jamais je peux insulter une confession religieuse je peux critiquer non avant ya zalana église na wana est-ce ba to mususu ba kufa avant ye ba mona nzambe te. Est-ce qu'il y a une église en Angola? Est-ce qu'il y a une église en Afghanistan? Est-ce qu'il y a une église partout dans le monde? C'est que Batoua n'a pas fait vraiment en Zambété. Bon, Namboka n'a pas bien. Il y a
église kuna siko bato bala bien on a église mususu kuna te bato na ba mona nzambe te Dieu pouvoir toujours quelque part vraiment Dieu pouvoir toujours avant biso bato baki avant biso nzambe ko juger bango par rapport à l'époque na bango message ni bangi manango donc le monde est en train d'évoluer on peut pas juger bato akala avant Jésus ba mona nzambe te do ba kufa ba Abraham ba mona nzambe te Abraham a dit Jésus te mais Abraham andimaki nzambe père de la foi bato lokola ba Esaü ba prophète wana nyonso ba mona nzambe te donc il faut délirer te ermoko il faut un réalisme ata tei catholique okufati ata tei église nyonso wana ba protestant ba okufati moko akobima te na évangile ko kene côté tendance te ko lobani une église qui baza la transition en fer, c'est trop fort. C'est trop fort, ça décourage. Pour l'église catholique, il y a des charismatiques. Au pays, il prière. L'église est belle, ils ont une église charismatique. La catholique est charismatique. Donc, je conseille, bon, en Royoka comme en Royoka, mais c'est pas bon. Moi, je condamne ça. Mais je l'aime beaucoup et puis il fait bien son travail. Doati kaneka kakota ba vie privée à l'église mususu donc azala non à côté doctrine te pour bango baza reconnu par l'état basala makambo ba osala alors yoko oko kende ko considérer siko batu nyonso catholique nyonso ba mona nzambe te ça décourage vraiment et décourager bango na éviter objectif na mais je sais pas tu peux faire bien ta prêche sans toutefois prêche là sans toutefois au critiquer la doctrine na baninga. Nous avons pas la religion, donc il est dans la parole. Bon, il y a des catholiques qui sont la Bible, la prière, la réveil, la côté donc moi je n'ai pas aimé la position là, mais ça n'enlève pas l'amour que j'ai pour lui et la foi que j'ai pour lui. Ah, tu as pas posé un conseil, ça le péca bien nous le bélier en paix. Toko tana makambo edingo ya lobi azoko insister kaka ke o confesser o tubela ke ozwa biloko epana ye mais de pourtant to yokaki ke olingi su makambo na te olingi su ko lobela ngote mais ye alobi kaka po oza na ngenge yende il faut ya délivrance faut na délivrer ah bon Satan na nzambe na nzambe konzi nzambe siko ya zamuta Satan il faut na délivrer yete ya opianga kizineni ngana likolo na ye. Oui, il y a au bêta batuna ya sala bango ba biloko wana. Mais ngana muta avec azali ana pouvoir ka moya ko modire. Alobi ya obeta. Bon. Na mzoto. Ba obeta ne bi ke mzoto to. Te poso ka yen esprit na olalise. Ah bon? Ko lalise na olalise et créer ba problème tam souvia okufa. Bon. Parce que nzambe ba défier ka été. Via zana makambo belé na santé, makambo belé nous l'aimons, nous les soutenons. Mais bon c'est normal ça chaud naé et à droit naé na petit naé puis à ça moi ba chaud puis à zo ba vie ba tu peux pas mon naé qui a ça na bon c'est pas bon mais à ebi que ya ça la honte pour ebi na likolo makasi mais je le respecte t'es le belo t'es avé champion du Congo na tikile bonheur mais domaine où yanga kotane a trop glissant donc na on le va faire bah ça a défi dans Zambété. Nous avons longolo na mokili. Au moins depuis le salon. Nandimi peut-être qu'après ça passer mokisi. Le va batunaye au bazana mais ba pasteur je ne sais pas mais à niveau n'était abisso boité. Bongo tuko moto na nango tuko ute pan. Po ya lobi na sila. Bon moto isuko ute. Avant ngana yebaye o nyonso na zako sala wana. Ya yebi sikanga na banda. Et puis na musalata. Voilà. Ceux qui n'ont pas de kisi n'est pas basarata. Beaucoup n'ont top na Congo, ils ont attribué l'équipe sauté. Mais je m'en fous de ça. Donc Ganzambe, on a élevé Jésus. On a dérangé. Il y a un côté linga. Tika bateau dans un ministre de la justice, dans un parquet, dans un an. Donc il y a bien un dossier avec tout le respect, mais mensonge de la linga. On a deux fois dans la vie, c'est tout. Tu veux vanité. Oh. Physiquement boité. Ah bon? Tu connais deux fois. Pas quand Yamana à Paris. Quelque part, 2-3 minutes ici. Oh, donc on vend d'abord, on vend à binote. Rien. Ah, bien. Oh. Bon, ma tête, on a ce qui peut dire, on va te monoter. Bon, non. Il y a un quartier populaire. On va monoter. Il y a des hommes qui ont dit, moi, ma tête, on n'a pas dit.
à ça l'interview moko tana osala campagne moko na Somida batuni délai ça y est pas na rien c'est quoi contredire na image na on tient un jour na image na ça interview moko quelque part mutango pa benga l'accès atininga on a monné oh abi non il y a batute pas na lelo lisu na komi donc avier to doit le respect mais vraiment à champion du Congo na catch to tiki vie honneur a bougé domaine de spiritualité pour na calé ma be na mutu mondo mystique Pierre Aboma batu le collègue offrande faille à la lia kufi anani na safira boy bien Moïse kuta boma baleki na ye parce que il y a zaki mwana ya pharaon tango ayena nzeta bomi ba premier nenyos nzamba bomi bango na nzela na ye mutase kuseki ya zate bakufa bango tu atia ba grêle abeta ba frappe d'Égypte wana na ndenga zete nzambe basana te mama banyoka Moïse mena banyoka nani. Merci beaucoup, merci vraiment. Avier, honoré la Bétélé Mabok en tant que champion du Congo, je lui dois l'honneur. À peine de Gonanga Bandundo, à Zapé, Vienanga, il y a commune donc Togo, Yaya ba Kisaraïté. Na omoni, eza Yaya, ceux qui ont respect à la thé. Nde on a démarré ma bé. Nana qui te lève là. Mais Avier. Vraiment. Merci beaucoup, un grand merci à Percy Makila, lourd, il y a Nord dans lourd, il y a Nord, il y a Makas Percy Makila. En tout cas, merci pour tout. Pasteur. Oui, prophète. Mon prophète, donc notre prophète. Ouais. Prophète de Nilis Babi, prophète il y a Swagé, prophète il y a la Tarabien, prophète mort donc il faut comprendre té, prophète la beauté belé, c'est que l'église yo ka rapé boyo ka bino pe ba dérangement na kati église. On sala na bino. Toi battu. Toi battu. Toi battu. Tous appelés ba félicitations, ba drag bilo tout. Yaka. Aussi portara kaka donc chose. Mais les gars soyez aussi porter ka osa. Mais mon peu mon la pe monter ma pe kepe mais on ça rien que d'aller. On doit la pe. Toi battu. Battu nzambe. So na kosi wana nzambe akosa. Na kosi mais toi battu. Battu pe balula biso bazali, battu pe badraga biso pe bazali. Toi battu. Mais toujours kanga mutema pona nkolo kanga mutema soyate mais te monde pe belé ba ko kanga mutema te faut moi conseil moi po te biloko ba pesa mutu conseil te c'est compliqué banga les unes de que compliqué c'est oyebi le poko lo baka non nazo conseil tout tika berere tout tika mabe ta eza mabe à piège les trop nazo linga suko pia ba conseil pas ba passer te pour ba passer ba za payer conseil à silike liyo contre de yango comment ko se méfier na sina lobela bango mingi na tout ce lo ba domaine wana trop siko muta na ko sentir que conscience côté na Congo yo moni sous image des athées parce que ba tu vas prendre mais ba image za pour autre chose ba tindele yo photo ya nani ya iPhone non te wana azo ça le koboté et la photo ba la si ba tatouage na mwasi mobo na moni était na mwasi mais mwasi wana comment image wana comment donc wana point d'interrogation ah bon ils ont un sens wana mais na sengi vraiment tout ça l'effort et ça c'est ça peuple bandimi nzambe na biso pour être moko ils ont besoin na biso ouais pasteur so pasteur tozo yoka ke bato ya ferre bazana kanda makasi donc bazaka ya kosilika silika po okumisi fali okumisi wata ye otie na se faire grand star po 18 wana ye kutu abimisa agesala clip na Guadeloupe au travail ah bon faire au travail et là on a le cas moi faire au travail donc ezaka pour la motivation non n'attaquer été n'attaquer faire été na loba kaka bato ba obimisa ba album oyo a obima premier tona na odominer baninge belé c'est tout ce que j'ai dit moto abimi eza fali donc le roi abimi bato ba constater ngo c'est normal c'est que c'est lui alors moto abimi ba ko féliciter été yepé to zelanze monae ya abimi sex single mi senze mota ba otomboleka ngani wa mwana nga mama na assemble te faire ngata on a une prison fait na tinanga mbongwa c'est problème na ka dialogue
net père boye papa boni va bien non na ngana na ba so santé va bien moi contact il faut azala contact na bato c'est ça beaucoup va reprocher na bureau na ye baza bato ba stratégie ebele baza bato ofinga te bato ka ba intérêt pembeni na été ba aider ba talent au garçon na zanango soki benda zui batu penza bazo memaye non mwana na amakasi ponga mona bando sambela pona ye mama na ye edo wana fera zana nuna pa wera mama na sambela banda arche banda assemble pa nanga donc na to moni succès à faire ndenge zoya ti lelo donc siko mwana nanga na obomende po mama na za pesa ba dima avake des poto akomi na poto to za pe na contact ah maman nanga église est-ce que nakoyi ko boma mwana ya maman nanga église non congolais lingi réalité té la réalité d'aujourd'hui le truc qui a été passé fallait aller loin et l'obité qui est za lukuta non fallait aller loin et puis na yeba na ye moko faire bandakala fallait pe na yebi bandakala ayembilanga banzembo ebele fallait na yebi le lote mais le travail qu'il fait c'est un bon travail par rapport au temps. Faire chante bien, il a aussi des albums, ma salade au moins piano on a kitoko. J'ai aimé. Je passe au Landa rapena ma casa. La tende ni baba tu nangana au Landa bango tende. Ngana archi de Noël. Nzondo l'exabilo na bango nyos. Ngapona yoka bango donc pourquoi na okosa? Nzembo faire, nzembo ni se pesa au makasi. Non, nzembo nenyo c'est bien. Yara ta nzembo te, ay ma bien. Tu vois la musicien nyonso ya Congo pena opena ke ba musique ne se pesa au makasi kolega zana. Bon so na tangi bo mote ko mirima to o mirimire. Batsuko ba olo batsuko passer à poni. Oh non, c'est normal. Eh, so na lobby ba o mirimire. Bango nyonso ba obeta bien. Na génération peni. Parce que net si le longa na linga ve lutumba na banzemo na. Ti lelo na linga kofi. Nzembo na nyonso eratarati. Ti lelo na zone dimamto okoka makutu kina oyebso kina linga JDT. Donc banzembo JDT par exemple na lelango fort. Ozomona. Donc nazo linga ifeke nazo linga fali nazo luka nani mais na réalité bango nyonso même bina fileur bimia mais mon nazo e magitoko. Oui, ça dit que je suis pour tous ces gens-là. Ba oyema bien. Souci nanga bango nyonso ba télé mabakende liboso. Ba s'adapter na musique actuelle tout en gardant rumba na biso. C'est pas un problème. Bangonde ba interpréter ngamabi. J'ai été dans la réalité, c'est tout. Ba opianga wa réaliser bango vote ba penga bato kan bato wana ba mirimira ki joane ba pesenga yango na ndimi yango suko. Suko na ndimango ba lobi otuso na komi mutu mabe. Non, ba penga kombo na ndimi. Bato ba komo linganga. Ti o moni dans l'été ya kanda linga bo manga achanga mbilika pona ba wario. Ba pété yango pe ba soutenir. Wario, abonnez-vous. C'est Balenda TV. Non, pas c'est ma Balenda. Na saison d'amour mais ba s'abonner pas na Denile TV officiel na YouTube là. Bo s'abonner na page Facebook na ngai pa mama pe. Donc biso ba si ba penga comme moi il faut que vous puissiez manifester. C'est comme si vous n'êtes pas là. Vous voulez que je quitte encore la présidence? Non. Il faut que vous puissiez vous abonner là-bas. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète, notre prophète. Mais tout le monde donc, prophète, Abimi, 2021, aux Amakambo. Abo, tu vois, hypocrite. Abimi, donc, tout le monde a bien que à l'aise. Yes. Ayo, gagnon son. Musique. Oui, chrétien. Comme ça, on a chambre aux bomba. Pasteur a dit qu'il y a des boîtes. Na limite. Baba imité Gims. Ils ont été. Patika Gims na makamuna eh. Ça s'appelle kenda boîte. Hein? Te boîte na kenda te. Ah. Non. Kenda te do oyokela onga na ndako. Te soki na nata oyoka na voiture na. OK, so na neloka osate na ko ken na voiture ba tie musique, il y a pas de problème. Ngana za un problème te. Ayo la musique nyonso. Eloko elekela biso kaka ndenge olobaki ke donc pasteur à seule fois qui est prison. Oui. Mais Mouta seul, il faut déranger le monde à ténèbres. Mais si vous dérangez le monde à ténèbres, c'est ce que vous savez. Pour Mouta, il va obéir le maboko, vous avez un zambé. Si vous avez un lingo, vous avez un zambé. Vous avez un zambé, vous avez un zambé. Mouta a un zambé à solo, à moitié-moitié. À solo, là, quand omoni elo omona na expliquer bato mutu na nzambe ayaka na mokili pona bato nyonso te azana bato catégorie moko nzambe atie na nzela na ye po bandima ye po aganye ba même yesu aganya bato nyonso te siko ba musulman bazali non est-ce que ba échoué donc bato tout ba ndimo ba te pe bazo bandima bango nzambe te baza oui donc moi je crois que bato tout ba kolinganga te
ba oyo bazana makila nanga bazana trace nanga ne ba ondimanga nde bango wana nazoluka partout na sport na musique na église na ba politiciens ba oyo bazana nature nanga. J'ai aussi des politiciens qui prient chez moi, j'ai aussi des ministres qui sont avec moi, j'ai aussi des DG qui sont avec moi, j'ai aussi na pena même na bandumba na pe balinga pe balinga nga pe bazali bango nyonso za na posa oui naza oh nga na arche de nous na posa mututu soda mututu musicien ndoki tout ça ndoki pas ko changer bandumba pe ba ko changer na bible to mona Osée ya balandumba nzamba tindi ya balandumba prophète monene nzamba atambisa mutu lokola ezayo mutakala pour bato ba ya pa na batala tala prophète mutakala pe ya zo sakola message côté donc nzamba na plusieurs façons à oloba. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il agit selon son temps. Vraiment. Un grand merci à DJ Love, les meilleurs de Paris. Donc, malgré tout, malgré mes karatano, bazoli ngarabako iso, mais tu as dit que Nzambazali, tout ça fait un prophète Nabiso Awa. Donc, ma prière n'a pas été comme le gars de Nzambaza, barotika la kokokayo, atam qui était vraiment. Merci beaucoup, prophète. Tu comme ce qu'on a rechité pour l'émission Nabiso. Moi, question à Soukaka, na obakisawana, to côté ce qu'on a 2021. Donc, téléspectateurs, Banamboka Ebele, Bazolinga Bayeba, Obombeli Biso, Nini na 2021 oyo. Bola mon ankole futa yo. Tapidé. Mututu fa kitana tapidé. L'osamo, c'est par la prière que nous allons vaincre l'ennemi. Nous devons descendre par terre. Chaque jour, nanda qu'on a eu Fukama, Lukan Zambé à Denilisi. Nzambu ya yo ana azongiso bolamu. Asalo bolamu afuta yo. Pour ça né un rebondissement. Baleza mon pépé so lingo kitsango et bata. So kotsa on a mai et surnager. Zalande na mon pépé na kati na osadi na bonzambe. So za bonzambe quelle que soit faiblesse on a onzamba va faire rebondir yo. Toi batu. Le juste homme fois l'Éternel le relève. Donc nazo ebisana bango yango lingi na sala ba tourner il y a le 28 le 27 le 28 le 29 na obimana arche na campagne moi monene ya tapis na sala tina masina to tonisa masina wana bato wana mama puta banini sala kwea omono petit na Luanda lo hein na Luanda na batela yango na eza ba place pour na tia ba réserve stratégique na royela on po bato belé ba kenda ba sa ba dégâts pe kuna alors na oze ba ko ba dégâts on kita après na oya na moment opportun donc né na zaboé na yependa nde mobali ayaka satan onyoka mafort donc na yependa bakeli les ongi pour na tike ba mboka 7 ans bakoki na bango te bakoti ba manki na bakoti na bango na ba distraction ngai na yi na récupérer mboka na maboko na piango pas Jésus voilà na ki na yozwa ba musicien ba joueur ba politicien na zo ki savon na maboko nkolo kola récupérer batu na yi po batu mususu na yebi église moko na nganga moko kendaka pas nani quartier tenganga kendaka église ba bengani te awate non c'est pas bon. Jésus est venu pour les pauvres, pour les souffrants, pour les gens mauvais. Ba traiter ngande balingi mais naza ezai na otambola muntakala pour nanini pour batwa yo ka message nkolo objectif nanga c'est Jésus obana kisi batika obaza mobulu yenge batika bitumba batika concurrence est loyale concurrence est ali mais loyale odomona nde fallait BBC bo moi nanga faire sikoa za na Guadeloupe azoluka koluka bimaz na yo pe azosala na yena bato ya Kassav mais c'est ça le recherche oya tseboy mais mafinga te bomona na nzela boni ndeko va bien pour Panzani. Donc c'est ça le travail que nous on doit faire. Voilà. Merci beaucoup, merci notre pasteur, notre prophète. Tebike ba téléspectateurs ya Balenda TV ba sepeli pe kozala na tebike ezamba la liboso pe ya sukate. Donc to continuer ko yamba notre prophète vraiment de Nilesi to sepeli kozala na yo. J'espère que tout le monde à la prochaine mais aux appels na batuna yo avant to partenaire après Jésus dédicacé bangote vraiment. Nazana Efrata mot de Lukombo 18 rue d'Anvers Lyon na Lyon. Référence Saxe Gambetta. Beaucoup copier numéro nae boluka bilamba yem taola tsabiso mikolo na ba tebili. Plus 33 75 38 65 653. Plus 33 75 38 65 653. Wana ba partenaire na biso oyo bazo soutenir biso. Na pe sapé ba massa mbote. Apôtre Kogobar merci.
Oula la poto. Restaurant Panafrique, par maman Bibiche Boukati, qu'on a dans la rue des Méraudes, 114 Saint-Gilles. Dame de France, mes restaurants, oh belle scène, un restaurant, il y a fourni ça, un parfum bien. Dorine ma vie, la fabuleuse, maman, il y a eu une décision quand il y a une valise, bilamba. Bilamba est cher. Ah bon? Il fait côte à petit dans la kélilo. Oh yo, papa tu vas imbattable. Faut un chef de sécurité. Il y a un contrôle de sécurité dans le monde entier. Basé Bélé. Dadi Lukomona Autoloba, Jean-Marie Lessi, ma famille. Jean-Marie Lessi, mon premier pasteur. Charles Lessi, Roger Lessi, Rose Lessi, Botiana C, Petit Nanga tout. On est à Londres. Donc, au moins famille, on est pas pasteur. Ah bon? Si vous battez, vous attaquez, au moins des oh. Mais bah il que Denis les Sazan c'était bêté la kaki. Digolé il là. Mais c'est Zika. Des nations. Ora des nations yewana des nations yewana stade na oko. Ah ba no akin. De ba sala nga ba mo sa net ba voir ba sala nga mikolo. Ba to aussi lika pour rien na pesi mbote na telin ko yonde na famille mumba Fabrice tout bien so ko ibana ni wana lenko ibisunyo so tozawa ba ngumsu bana kina. Na pamboli bango et puis Patrick Ilanga petit nanga propre nzamba pambole na nyoso nzamba pambole na bwaki pe le chauffeur nanga moto ekufa yebe moto ekufa hier moto ekufa chauffeur nanga na moto ekufa nzambe pambola pe na pamboli bande nyoso oyo batali biso rendez-vous na Arche chaque semaine et à partir à 16h les lobes kutunango qui est d'église. Et puis vendredi, église, jeudi, église, 16h à 19h30, dans ma tête, Mboloko 87A. Numéro nanga boyebi yebi en oumé, et aux alaka na ba TV, on a bobenga benga, nous avons pas molabino. Merci beaucoup, merci vraiment. To comique to siliciste émission n'abso, to zasiko na fin émission n'abso mena ebike. Ceux qui botte ba commentaire n'abino sala bien, maloba ya prophète n'abso et sala bien, ceux qui bozo landango et ça la bien makasi vraiment. Abonnez-vous sur Balenda TV, au chaîne ya makambo et la bino ka makamba bien, makamba ki torope lengi. Je te aki pour vous donc pour na bino pendant en tout cas bozala décider. Bozala décidé tant bon mon Francis Kabalenda bozala décidé à tam kolomo côté. Merci beaucoup à ma maman chérie Sandra Wawal et à Leslie Tumba. Donc bambote belé na batutu balanda ngaba na poto bana partout dans le monde na lingi bino ming Jean-Charles pe na bosanioté. Merci pour tout vraiment. Tout le monde à la prochaine. Ciao ciao. Makambu. Aïe, top, abonnez-vous massivement à la chaîne Tokos Balenda TV. Toza awa na Balenda TV. Vous s'abonnez massivement, on est là. Balenda TV, abonnez-vous massivement. Talana comme Magifunda ya susi. Ya kulibona nyokuma Balenda TV.